Nzambe azana posa papa maman la biso sila a récompensé de d'autres ya kosala ba ONG pe ya koyeba kosunga bana oyo baza betike ezalaki na projet moko ya mutu moko zala nzinga na ye baluka bakosele makambo bakosele ezala ye te e na se yango ekobota haine pe ekoluka emema bapoisonnement makambo mabe nayebi alliance na yo na Nzambe te mpo Nzambe azwaka toujours bato quelque part alobela po betango kara aleki na bouche mususu. Le Seigneur lui a pris dans les néants et kola zotali sanga même tango azalaka tango bande kokola na bomwana na disons azalaki mutu oyo bisika batu baza des fois azalaka leader parce que les diables aussi prophétisent. Joseph kutu bande konae bakena ko bwaka ye na libulu na ndoto ya pamba namona ki bana ebele batelemi tutotu na ye namoni bana bafungoli maboko pe namoni asimbaki bapanier ezalaki na mapa namoni azo distribuer. Bible ezoloba celui qui touche aux orphelins touche à la prunelle de Dieu. Donc salango nzamba omema lisusu musika eloko na obeta na ndeko sila leadership babota nango ozanango déjà bato basala biso mabe bauta musika te bazala kati na biso mais muto musika siko a utiliser lokola ye moyen a accéder na cercle wana te a ozwaka mutu apesi oyeba ndenge nini ozana hémorroïde hémorroïde ezana ba symptômes ebele nakoki kotanga ba symptômes wa yolobi ote yanga ezaka de oui c'est un début soko umisi yango et comme à 3 et comme à 4 ale komi na ko vanda te na komo vanda mpandi na komo sa déjà soko remarquer o komi na manque d'appétit soko lié muke otondi manque d'appétit on est souka pe bonté et que na manque d'appétit sexuel ozomona soy papa symbioto maman symbio comment on dérangement ozolingate ezaba signe hémorroïde. Après on a la constipation. Au comme ko sala ba 2-3 jours ozo kota toilette te. Tango ke ko kota toilette ozo bimisa pe ba œuvre d'art. Oya ba brique penza. O bimisi pe bikeko. Oleki kwanga te. Oleki kwanga te, mais bikeko bimi. Mususu aussi si ko bimisa bikeko moni makila na moi songe ebimi. Mais mususu pe au comme à niveau accueil abimisi eloko te makila na makila. Ils ont hémorroïdes. Mususu peut au moins pendant les rapports. Au lieu bimisa sperme, abimisi makila, ça arrive. Na moi mobali, na moment éjaculation, abimisi makila. Donc mon Congo a difficulté le quoi Monica a plat abina otika tena nyataka. Soko oyoki karaté, au mona c'est comme ce qu'il y a zéizé. Comment ça le col à batofina le col à maladie typhoïde rien oh amibe rien hémorroïde tant on les kawana okoya ko remarquer les sous-nini mosomba et comme kobima. Voilà, nous sommes déjà avec Maman Katimunga, tant de jours, tant de mois comme ça. Bande Kobomona qui biso le sous-souté, Tuzongi, pour nous était centre Nabiso, Oyesumara Biso, donc la nation puissante avec notre Maman Katimunga, Oyesumara Biso, Pisna, Oyetalibongo, santé Nabiso, Bokono, Ezala Musika Nabiso, le Lotoza Awa, na Maman Katimunga, pour que tout ça la continuité. Il y a des témoignages, il y a des produits qui tombent sur la mingi na maladie na biso. Maman Katimunga bande ko mononi sur le nation puissante oyo to mesana ko zo ba produits qui toko et sur la biso plus en santé. Maman santé et puis il y a centre na biso qui toko. Bonjour papa Yves Pan. Bonjour maman. Super promo 243 OK na mabe hein. Ah mabe la ki maman. Bon, bela qui hôpital yango malade josa yango. Ah donc il fallait bela ndoya. Ah nazi siko. Tana moni ezoko ene grave na vite floyer la maman donc yango moni na ye et moni na nesi la surtout plus douleur dorsale et ça na maman makasi. Et si là to beta on dada. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas mbote mingi na bandeko balandi c'est vrai que to sali mikolo belé to monani na binoté na nzela ya super promo. Pour la toute première fois,
Kombo na ngai maman Katimunga, nazali naturothérapeute, nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré Grèce. Consultation 15 000 francs congolais, na yambaka tout le jour de 6h à 9h30. Numéro de contact nanga ezali 00243 82 20 012 Nasuka. Deuxième bureau nanga ezali na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna na yambaka de 12h à 14h30. Consultation 15 000 francs congolais. Bobenginga na plus 243 82 20 012 à la fin. Bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga na kombo ya CM La Nation Puissante. Voilà, ça c'est bien. Nous avons directement aussi dans les produits. Nous avons mis bongo. Présenter déjà les produits dans le et puis remède nango plus on a une maladie quelconque il y a centre de Nation Puissante. En tout cas, ces derniers temps, il y a beaucoup plus de infection urinaire. Okay. Il y a hémorroïdes et puis il y a prostate. Okay. Bon, il y a prostate et ça, qui sont dans la caca et puis il y a poison. Dans une culture autonomie instaurée, il y a kuboma baninga sans koyoka mawa. Na oye baté so itozu yango wapi. Vraiment nazui bato a poison moi mingi, bato ya infection. Awa na koki ko banda peut-être na kisi ya prostate. OK. Prostate. On peut pas commander belé empoisonné. Mais oui, mais on sort de quoi la victoire. Oh. Poison ba longola ki mais après ayo sa crise quoi une victoire ba kine na HJ ben à ce moment ça va nzamba sou. Bon, au moni problème il y a poison. Ezalaka raté bolongola toxique. Ce bolongoli toxique, il faut qu'on renouvelle les cellules parce que poison soké oui, poison soké et bomaka ba anticorps et bomaka ba signes vitaux et s'attaque mingi na ba foie et s'attaque mingi na ba poumon. Au moment batu mususu wana ba découvrir poison na retard ba kata bango foie pour et progresser et bomaye. Misusu pe ba tia bango ba foie ya plastique parce que moi ya ko récupérer oyo azalaki nango ezate. Donc mais oui, et ça vraiment et le comment il y a risque yango moni il faut que ça la très attention ce ba pesio qui si pour na ko boma poison il faut au récomposer pe ba cellule parce que ba cellule wana so ekufi okoza na impression kaka neti ozaka na poison yango wana pona ko sunga pe bandeko bazolanda biso na ko pesa bino ba quelques signaux oyo ezola kisao que il faut okene mbango mitalisa parce que on ne sait jamais. Oui. Muto yo azoyoka azomona lokola zana poison okozala nanu na problème ya gorge sèche. Okay. Gorge no ekozaka ya okauka reproduction ya salive ekozala penzate. Et puis en dehors de ça, salive non moni ce to bois qui soy ezara na ba moi ba mousse ezala ko moi mousse à savon. Ya yo ezala bongo te. Ya yo ezala le roi pâté, ezaka le quoi so bois qui boye et limwe ba moko. Or soyi ezala kana moi fulu ezokota maleme. En dehors de ça, ozana ba fièvre, obando yo ka ba fièvre pamba. Fièvre e banda komata pamba. Vision est comme flou. Déséquilibre et kota ozoka articulation place et sanganyana oyo kangote ozana fatigue osala musala te oza fatigué mutu pasi et ozala en dehors de ça okozala na problème ya sommeil obando kokolala te pongi et katara pongi guya munoko et sili babiloko wana soko remarqué déjà babiloko na tangi fièvre mutu pasi vision floue fatigue et puis obanda kokoma kosala ba crise okomosa ba crise et puis perte de mémoire ezali ba symptômes ya poison alors kozelaté au présenter ba signe onyos soko moni quelques signes o na tangi et ça se répète va voir le médecin
osali examen na yo ya toxique pour na bayeba soki eza na niveau nini soki eza na bandeli bakoki ko rattraper mais soki esi s'attaquer na ba poumon na ba organe et comme akama compliqué au monde ba découvrir ka lelo après 2 jours nous takufi ezala maman Kati pe sunga ba ndeko na poison en tout cas oui avant hier na sili saki kutu kilte te ndenge za kilte sili ba réunion moko mike to salara na participa ki na ngote parce que il fallait na ke nepesa kisi ya poison talaka ba plante wana ezalaka ba plante zo ke nekozwa kuna na kati ya zamba et donc na mingi ba côté ba luzizi la ba côté ya ba mangengenge ba côté kuna nde okoki kozwa et puis eza na ba condition ba plante ngo mususu okoki kobuka na moite so buki na moyo obuka matiti ya pamba ba vertu na ngo ezate mususu il faut kobuka na 18h mususu il faut kobuka avant 6h so ko respecter ba heure on était oya na matiti ya pamba et ça les loko effet ezate sikota ka bazamba na banyoka pe bazalaka banini na banga kanyoka makasi mais na za chote vona kende bozo moni na botine nanga na sokinga dia po nyoka kokaka na dia na sokinga dia na combinaison na koma wa chinoise na type wa chinoise pour na oui yango mona mutu soka eko se soigner na poison mais bisi otiki mbongo au repasser après 2 jours parce qu'il faut na respecter dans le ba heure ya kobuka et puis le lendemain de na sala kiss yango na senga 2 jours na kei na zui après na sali yo eko récupérer qui j'ai zalaté no bia po ya ninga tu sais comédien non c'est que ba longola ki poison mais ba recomposer ba cellule pour aux appétit ou comme na ba déséquilibre donc c'est tout à fait normal à quoi c'est que recomposition ça la makité voilà tout bien ba produit na biso oui na ba produit na biso awa na présenter bino Pirito na Fortipro Pirito ezali pour na ko soigner ba infection urinaire bato musu ba otuna biso tolo be prostate Pirito eko sani oui Pirito eye parce que prostate muto azana prostate glande bénigne na e gonflaka tango ezo gonfler ezo empêcher passage ya urine yango monaka mutu soko azo suba masuba ezo bima et puis il faut que ça attention masuba na yo soko zo suba au lieu ça là ba 1 mètre po ya bane kokyo ça ta ba 3 mètres au lieu ça là 1 mètre place ma colono et suki yango eko ya kana ma colono faut faire très attention c'est parmi les signes. Deuxième signe, on a aux suba, mais et ça lui de Madoussou. Et ça lui des chemins. Ou on appelle c'est parmi les signes. En dehors de ça, on a bouté aux la muka 3 à 4 fois pour na suba. Non, si on met un maïming, c'est tout à fait différent. Et puis, quand on a un ndengeni, on qui peut pour ça ma suba ma casse. Mais tant qu'on suba, au télémi le cause à transport. Masubo yoka ki posa makasi wana kuna ekomo zelisao aletango kobima ebimi ndambo ekati ebimi lisusu ndambo ekati et puis ebimi litanga do ekati mais ozo yoka awa na ba ventre ke vesi na yo masube silité mais yango ekati misusu kutu bakendaka a fini libumu pour permettre ebima mususu remona carrément ekatani okomi na rétention urinaire yango mona ka intervention bakendo tshaba sonde pour comme une rétention urinaire. Alors, masuba ezali ba déchets au nzoto ezo bimisa, le kola ba microbe. Or ceux qui yango sko ezo vana, yango ndesko comment créer le sous malade. Yango moni bato prostate ba yoka ba ventre passe. Bazara na problème ya pongi parce que azo la muka tout le temps la nuit et puis comme na moment moko OK ko sala sel sperme bimi. Sperme né ezobima na moment ya sel mais tant que ça rapport a éjaculé a bimisa mon bébé et puis pendant les rapports a yoka crampe na côté gauche ici tout ce comme na moment éjaculation oka crampe ma casse na côté gauche donc yango moni na traitement ya prostate
tozalaka na pirito pona ko soulager côté ya infection et puis fortipro nde azokende ko diminuer glande bélénine pour PCA nde eyaka kotalisa pourcentage ce qui pourcentage eza gonflé et comment yes konde a diminuer pourcentage wana et puis PCA azo pirito azo dégager masuba nde muto koma en bon état. OK. Voilà, il y a hémorroïde, on est en bisoté, un Congolais à Botamakola, à Okoufane hémorroïde. Et sur Arabiso, hein, nous avons la joie qui anga au moins un an après, na yeli sous. Pour nous ça voilà, donc voilà moment wana et puis qu'on conduit mutuka, musala na biso mémoire fait tourner, et à mongoliété, côté lema tout ça. Ils ont singa douleur dorsale yango na zanango aone on a yesusu bande ko hémorroïde ba sala ndenge nini ngala beta CT pour ba nire ko na nga wana biso na bango surtout plus ba chauffeur ba couturière bande ko bokendaka 5 heures du temps qui c'était mo le fiti yo na 5 heures du temps na boulot oza ko telema oza ko kumba mutuka bande ko wana biso ba et puis hein nazo beta PCT parce que nazu plainte ya ba maman pasteur ebélé. Okay. Or, bah, pasteur bah, est baraté. Le fait que vous téléma na cher, des fois, bah, téléma bah, 3-4 heures. À sali premier culte, deuxième culte, troisième culte. Moussou pour moi à sala qui matinale. Na réunion bah papa, na réunion bah jeune. Et puis avec ça la culte du soir. Nous autres dépensés, nous autres dépensés ébélés. Ezopé sabango hémorroïde. Si ko yo pasteur oyo zalaka sincère que maman ngai mobali na yo awa moyen te ya azu titre na pasteur aye na osuna ndako maman sora mekika simba te nazana ba prière pour peso à l'action niveau prière azana ngalali na se atikeli ombetu nazana ba prière na okokate en tout cas nazana ba jeune siko yango wana ba maman pasteur ebele ba komeli ngai en tout cas il faut beta c'était pour na makamba mibali na biso to se retrouver le souté to komika ba étiquette au monaka ye pasteur azo pesa ba conseil kuna maman papa il faut s'occuper na maman bango moko basala ke le côté yango wana ba na beti c'était pour na bino pe basali na nzambe ba militaire na biso bazana front kuna kolo eswaza na bino pesa bino makasi pour ko telema kongunza makosala boy ko kende front ils a jeté tout repère il faut to kende na bango tina suka en tout cas tout royo to tchana sete to kena bino en tout cas congolais comme mutu moko ya négligé mutu moko ya ko saboter au Congo to yebaka ngo ti ba benga ngo RDC lo comme makasi mais ba situation politique et ça dit que ça nous a affaibli ba komi ko sakanela mais tout boye ba congolais tina li fo bon biso na bino tota banane ba perdre bon nazongisko na côté ya hémorroïde en tout cas excusez nanga pe na zara patriote na zana na mboka musu te à part Congo en tout cas na pona Congo penza na tela ngo na sete siko nazongi pona biso na bino bato ba hémorroïde oyeba ndenge nini ozana hémorroïde eza na ba symptômes ebele nakoki kotanga ba symptômes wa yo lobiote yanga ezaka de oui c'est un début soko umisi yango et comme à 3 et comme à 4 à le commun na ko vanda te na komo vanda mpandi na komo ça déjà soko remarquer au comme na manque d'appétit soko lié muke otondi manque d'appétit on est souka pe bonté et qu'il y a manque d'appétit sexuel ozomona soy papa symbioto maman symbio comment on a dérangement ozolingate ezaba signe hémorroïde. Après on a et la constipation au comme comme ça là 2-3 jours aux côté toilette tant que côté toilette aux bimisa pe ba œuvre d'art ou ba brique penza o bimisi pe bikeko olia ki kwanga te mais bikeko bimi mususu aussi si ko bimisa bikeko moni makila na moi songe ebimi mais mususu pe au comme à niveau accueil abimisi le côté makila na makila ils ont hémorroïdes. Mususu peut au monde pendant les rapports. Au lieu bimisa sperme, abimisi makila, ça arrive. Na moi mobali, na moment éjaculation, abimisi makila. Donc mon Congo a difficulté le quoi Monica a plat abina otika te na nyataka. On infection te infection na hémorroïde. Ebimisi makila.
hémorroïde pesa bon émission makila na pénis soko oyoki karaté omona sel comme ce ya zei comment ça lokola ba tofina lokola ba voilà yo kanisi maladie ya libumu typhoïde rien amibe rien hémorroïde tant roleka wana okoya ko remarquer lisusu nini mosomba ekomi kobima okomona siko na Nice ebimisio bambuma so pour finir mbuma no mona tofine bimi Anis c'est comme gonflé mususu pe Anis c'est comme salo mukoso moi ba mukosa oko otambola moi otika ezate atana miso il faut quoi so quoi ni to ka bien obendani et puis on mona namuna mundele monde ngwana vidéo les examens il pas de hémorroïde voilà comme papa vous savez la position ce qu'on va les changer comment on va yo quand ça va d'abord pour la fierté ezope la moto kuna mususu po mona avandi mwana mobali azape PDT avandi mais tant au telema ma ebimi na nus parce que Ani c'est fungwami. Juste pour moi matisa localisate. Ah matisa localisate. Soko mekika osala gaz pa. Mama oleli faut que luka pantalon pour o ne simba sauter. Donc hémorroïde des ana ba difficulté belé comme une fatigue. Aux autres ana difficulté à kolamuka ni ceci fungwami na ngoma nzoto izotelemate. Donc ils ont vraiment maladie moko mabe yango ana nazo conseiller na bandeko basi mibali soko moni biloko oyo kokanga motema te lobi ote bango pe baleka cher bakisi na bango wana bakisi wana eza cher mais biloko oyo zo somba koleka prix ya bakisi wana ezali mais muto a préféré na aki somba te na ke somba pneu ya jeep nanga ebeba ki metango yo yebisa cure na yo ezo senga bo cher boy Globo buka bino kaka ke buka buka sa solution na mela total so lobi aux envie pour makasa nyonso ezali mais makasa nyonso ezali buka te donc nazo tia intelligence na sagesse nanga na kati on a bimisela formule oyo zobika mais yo préféro minimiser musala nanga bamballage nazo somba étiquette nazo salisa loyer nazo futa ba travailleur nazo futa siko yo zo linga mbongo wana so bimi na musala na te bima na musala donc beau comprendre en na sens wana parce que biloko oyo na sala kango na eau potable eza mai te ba toki na pompe ba tielio to mai ba tokisi na nzungu quantité boko ko tokisa mai na nzungu te il faut que somba karabotier bo saleli mba moko alors tout ça eza ko senga que prix nango ezala prix o na ebisaki wana donc bo kanga motema pona santé te santé za na prix te tango zobela Yoshi ya mamoto wana ola tangote tango obela mutuka wana ya ngana tambola na ml o matangote donc il faut za makasi pour ojuir na biloko na yo yango nazo conseiller bino batu nyonso bosala musala ya maboko bato bavandaka na bureau basoda o batelemaka garde bandeko oyo bakumba moto bakumba mutuka ba pasteur na habitude na bino botia mai Maï na tongo mela avant brosser, avant ça la quoi que ce soit, mela maï. La journée, il y a ba fruits. Tango kende ko lia biloko na ndako, lia biloko no ezala accompagner na ba légumes. Yango nde ko renforcer système immunitaire na yo pour que obela bela pamba te. Yango pende ko faciliter au sel na digestion pour ça na ba problème ya ba constipation te. Et puis na bande ko mibali nazo yebisa bino eloko moko faiblesse sexuelle nyonso eza hémorroïde te. Faiblesse sexuelle mususu eza kaka ignorance na yo. Soki oza ko kende na fête na mama avant banda mais là 1 litre à maï to 500 centilitres au meliango pe kubu au silisi au koti na fête tango au silisa kende ko suba parce que sperme oyo obimisa ki pendant les rapports et bima ki nyoso te etika ka moi ba gel mususu
en tant que kosuba et ko bimisa ba gel wana nyos tant que ozo sala ba pratique wana te gel wana ezo boucher passage ya urine yango monaka okomi na ba faiblesse sexuelle sans que oza na hémorroïde yango na pesi bino secret wana pona kokomisa feti elengi tala kaka remplissez la terre kati wana. Ça c'est bien. Donc remède des ali awa de connu surtout azali na bokono ya hémorroïde sur les qui na nation puissante comme mama Katimunga azilobiko azu solution ya hémorroïde na. Oui, awa pona traitement ya hémorroïde ndenge na lobaka bomo mesano to bandaka toujours na tangabio. OK. Tangabio oyo yango nde okomela bouteille moko na tongo bouteille moko na pokwa tango romela ngo okoki komela kisi ya malaria te okoki kolia ngadia dia te parce que na kati ya tangabio na babiloko wana eza ba composite ya kisi ya malaria. Voilà pourquoi pendant les tangabio tu ne peux rien prendre au melaka yango mais masanga epekisami na mote. So aussi 5 jours na ya tangabio oyo kozwa 2 jours ya F2. F2 oyo ba purger kango a tiède au chauffer yango ezuma molunge otongoli yango na tongo le lendemain susu otongoli yango esali o 2 jours soko 6 na 2 jours wana ozui 6 po 4 eza suppositoire ya kobaka obaki na tongo na pokwa pendant 5 jours tango 6 na 5 jours na yo oyo kozwa sukisa sukisa yango en tout cas cameraman na lelo azo nyata fort oyo kozwa sukisa oyo omela demi na tongo demi na pokwa pendant 3 jours tango aussi ça na sukisa nde oyo kozwa sembola. OK. Sembola na biso yango kolanda ete po azaboye ye mulangi moko osalela ye 3 jours tozwaka 2 bouteilles donc yosala 3 jours 6 jours ya purge oyo 3 jours wana pe 3 jours 6 jours cure oyo ezozwa charge ya nini ezozwa charge ya hémorroïde mukongo pasi bapota na anis faiblesse sexuelle éjaculation précoce bato wana nyonso bamelaka kisi po oloba ote ngaza na ngana hémorroïde te nazande na faiblesse sexuelle yango tobenga yango kit complet ezwa biloko wana nyonso en charge. Et puis papa Yves nalingaki na marteler loko moko omoni bandeko na ngai ezala basi ezala mibali soki azobela abombi maladi tango oya kozwa kisi alingi abika na kisi ya 21 jours na maladie ya 5 ans wana seke kende kaka pasteur atya loboko Saint-Esprit asalobika na omba moko siko soka amoni réaction te akomi koloba o kisi na yo wana eza makasi te na meli na yo keloko te oyoka nini maladie ya 5 ans on soigne on a 21 jours il faut au moins temps soko yoki eloko te bandela et puis mususu ezoboma bandeko na ngai mibali na à l'étranger nini bango se ba hémorroïde basoigna ate akena ekozwa ba Viagra akekozwa ba biloko ba melaka ba Cialis ba comme oya biso ba benga so kifaru Amélie na ba biloko amidi mbika nae Amélie siko tangu ba kisi wana pesa retour po ekosepeliso ne bandeli après Amélie yango pe komo taloka lokwanda ko ezika ozo zele réagir et réagir siko se ba komi na côté wana c'est pas comme na côté wana siko ayeko biso makati naza vraiment na hémorroïde depuis faiblesse sexuelle ya makasi otuna papa mela ba stimulant bon na melango ka 2 fois mais a melango ata 4 ans alobi na 2 fois or soko meli ba stimulant wana ebomaka nanu nzoto na yo et rendre yo dépendant tant yo siko dépendre nango yango etiki yo etiki yo o débrouiller na ndenge na esimba isuste or so comme netana il faut nanu omela kisi ya désintox to désintoxiquer na ba toxique na nyonso ya kisi ya nomelaki aprende oyo kozwa traitement na yo bango siko balinga bongo te ya lingo peseka kisi ya faiblesse sexuelle na pesa ndeni puisque yo meli déjà ba stimulant il faut to longola non stimulant na makila na yo après zwa kisi esala donc côté wana pe na beti c'était po bozo kutanisa nga na yango mingi. Voilà. Merci Maman Kati. Totolanda Mosakoli
Enoch, je crois bien, chez Bisso Télévision et pas de Chic Moukadi, Nekalobi, Nakumo artiste Sila Bissalo, Nakumo artiste Ferregola, Papa Nabiso Carlito, artiste Mouebele, Oyo, Yenzambe a pécié message. Alors, Bisso, le roi Toningara, moi, Makambo, il y a théâtre. Tu retenu il y a maman Nabiso Sila. Alobi, Azali, na esprit leader. Alobi, sous na Kati, Nzamba ebisie asalela ye na ba ONGD na ba orphelinat asunga bana amoni bana bafungoli maboko veut dire il faut récompenser Nzambe mais aye ko sukisa na loko zaki très capital alobi ke amoni entourage na bande ko musuba lingaka de côté c'est comme si bazo comploter pour na ye bako seli likamoka mabe et comme ba poison pour que ndeko wana akende musika bakangisa ye tout ça mamni sur lobby ye mon potali manjoana et ça liona ndenge nini koyoka nanu eloko yo musakola lobby awa surtout pour na leader ko la leadership pas bota manango leader formel naturel ndenge mo po mona Sila Bissalo est-ce que azali leader formel ou bien naturel pour ya bien mona déjà depuis bon mwana nzamba la kisi ki azaki leader depuis bon mwana nae avant ko chapeauter déjà. Oui, omoni eloko o bato ebele il faut ba comprendre. Ki leadership ba komarango te. Ba bota makanango. Eza ndenge tolobaka voilà. Leadership tolo bango na terme ya ba intellectuel. Biso na terme spirituel to benga kango don. Ezali don na talent. Bango nyonso ba capable ya osala musala moko. Mais différence nango kozala, muto yo ya ye eza inné. Il force pas. Beaucoup zoyer dans les vidéos à saluer le roman bokatani na koseka mususu couper ba sala théâtre té hôtel yo sala théâtre té pour il faut sala non ozo bon talent ozo mona ki leadership ba bota marana mo donc nzambe nda pesa ka mutu na sena moyo nzamba kitisa mutu pamba te apesa mutu na mutu don na ye apesa pe ba o apesa don te apesa bango talent. OK ozomona bon on a kene nango plus pratique ngai nazala na talent naza intelligente nasala mwa ba makambo belé mais ko sala bokoko oyo na ko comprendre nango après que ezalaki don parce que na forçate na kotala ka ya pamba nde na ndo tala batata mo sinanga ko sala et sala que na yebi yango mena kipango te na chango kutu mpanzi na kipango te na salela yango ba air moko mais tala na talent nanga ememinga me côté moko boye ba porte kangami ezongi singa pour dire que destinée ba échappaka nango te on combat la destinée soki muto ayebi destinée na ye bitumeko ya diable alingaka te to atteindre ba objectif akotiela bato moko soi-disant ba ami akotiela voir même mobali yo kanisi mobali nanga tozo partager vision morte atieli yo ye wana pour au moment opportun yenda jouer rôle ya kotelemela yo ndenge eza wana kozala leader amonanaka elobeli na ye esaleli na ye façon d'être na ezate ke en vous kabino mais elle est imposante. Présence na déjà, eza ko imposer na place au azali. Sikoyo, batu oyo ba monaka lobby. Parce que les diables aussi prophétisent. Bato ba monaka lobby atali lobby moi so ko koma mutu nene. Alors pour komate to salebo. To salebo. Joseph Kutu bandeko nae bakena ko bwaka na libulu na ndoto ya pamba. D'autant que vous avez soki ekokisama so ekokisama te mais bata oyo lo babiso to fuka mele lobby total na libulu na soki ya obima so ba ofuka mele mais loko les a destiné na ye auti na libulu bateki ye mais suka étoile na ye egangi kaka eloko na obeta na ndeko Sila leadership babota manango ozanango déjà nzambe soka lobi o récompenser na ebi alliance na yo na nzambe te po nzambe azwaka toujours bato quelque part peut-être na passé na yo nzamba longola on eloko moko boye a commission esiko komi alors pour na ko rendre grâce na don oyo zo profiter nango lelo nzambe asengi ozwa en charge ba orphelin
Bible ezoloba, celui qui touche aux orphelins touche à la prunelle de Dieu. Donc tant que vous touchez les orphelins, na kopesa bango mapa, na kopesa bango eloko kolia, na kopesa bango esika ya kovanda. Tant que toucher prunelle ya Nzambe, ce qu'on a compte sa caresse. Ozwanini bisoku batabase atoloba vie na ngai oleki bango omona vie azui akateli omwelo bosko Nzambe moko solo baneti edie personne n'est comparable à toi a personne. Donc salango Nzamba o mémoire les sous musika parce que Nzambe il fait grâce à qui il veut, où il veut et quand il veut. Peut-être à lobela pour betango kara aleki na bouche mususu po Nzambe za na multiples formes ya kolobela biso aleki na ngona bouche mususu mais eloko na osenga na yo ozala vigilant na entourage parce que bato basala biso mabe bauta musika te bazala kati na biso mais muto musika siko a utiliser lokola ye moyen a accéder na cercle wana te a ozwaka mutu a pesier Jésus muto atekaki ezaki cousin na Judas azaki ndeko na donc ba moni que ce to leki na on ndeko na c'est plus facile ba pesi mbongo ateki Jésus donc eza ngo makambo lelo te eza ka makambo ya kobakisa prudence pour Bible ezoloba l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache et le qu'on senga na okaka omibatela pour okoka ko atteindre objectif bitumbe koki koya Nzambe a justifier ka toujours ba oya ye comment na te ke soko kwei na embuscade Nzamba tikio eza ba façon mususu Nzamba te ya kabiso pona ko bakisa maturité ko bakisa foi et puis ko bakisa confiance na biso na Nzambe yango ndelo. Est-ce que c'est important et les gars na écran soit ko binga mo roté na téléphone pourquoi bon, ezali mabe d'un côté pesa malam. Moni ba. Mais aussi la yamara téléphone yemo. Wana nde na eba ite. Wana tant soit za na numéro na été. Tant soit za ki. Peut-être hein, ça aussi c'est une fois. Ça aussi. Mais moni pe ba message mususu Nzambe pas linga elega la public Nzambe pas exigeaka Nzambe pas exigeable o mususu boy soki avertissa yo na ndenge na yo moko oyoka te azana besoin ba témoin aleki si on envoie mususu ça c'est bien Nzambe azana multiples formes o alobela rabat alobi na ona ndoto alobi na ona vision alobi na ona message alobi na ona voisin mais oyoki te a tiesko ba témoin pour soye comme lobi ezate ke Nzambe a prévenir kité pour Bible ezoloba eloko moko te comme la rabiso soki Nzambe atalicité le Nzambe atalisaka basali na prophète Enoch Nzambe atalisie na message balobi il faut analyser la prophétie donc na kati ya prophétie yenda yebi détail nyonso a analyser o ya malamu a s'aligner nango o ya mabe a rejeter complot pour que pas que c'est les macambou à mon poison à Kati tout ça micro répondre à nos questions puis nous micro d'accord et pour cela là y c'est nini à la serre na yo de congolaise en tout cas en tant que grand artiste ma sœur Sila Bissal on a bengi au sœur nanga parce que tu es congolaise comme moi et on a bengi au sœur nanga au salaka vraiment théâtre na kitoko. Tu nous édifies, tu nous éblouis, to se kaka, olongola biso ba stress parce que aujourd'hui kabarol moko ya bien. Eza malamu mingi. Mais pour na komi batela, ndenge na utaki koloba, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Il faut à la vigilance pour oyebite nani apusani pembeni na yo pona ko appuyer yo nani apusani pembeni na yo pona ko benda yo vers le bas muto yo Bible ezoloba celui qui n'est pas avec nous est contre nous parce que muto yo bozo kabola na vision moko arosala ne yo zoloba en tant que leader sur l'obité na lingi répétition par exemple et banda de 6h à 9h hier il y a 10h au 10h oh bon na moneka to kokai na biso ko poussa muto azokende à l'encontre il y a ba décision na yo muto azosala le contraire il y a ba instruction na yo azana yote déjà c'est parmi les signes parmi sentir na yo
bato biso nyonso totonganaka oyo alobi likambo ya kindani oyo alobi mais moto akendaka kopesa sango no kaka na mabe yeba déjà que aza moto oyo bakoki koutiliser aza moto akoki kotrahir yo facilement donc basigne wana na pesi esunga yo oyo bakosala différence banani baza mpona yo mpe banani baza contre yo e bato baza contre yo nalobi obenga na bango te mais obakisa lisusu regard likolo ya oyo ozalaka nango déjà mpona koevite mabe ekota parce que na nzela ya mosala na yo bamisusu mpe bazwa mosala na nzela ya activité na yo tozo diminuer nombre de chômage na koki koloba te ke longola bango benga na bango ou quoi ezakaka obaki sa vigilance et puis na koyebisa ata soki likambo komi yeba ke nzambe ayebi yo ayebi musala na yo zonga kaka na makolo na ye ako défendre yo. Donc, Bible est la force de faible. Pour ceux qui sont déjà les cambo, ou comme déjà faible. Pour nous, alors benga l'avocat parfait, Jésus-Christ, a au kata na faveur. Voilà. Et puis les cambo n'est pas un nani. C'est ça. C'est ça la question. Toujours comme tout. Voilà, maman, quand tu es souka, juste un petit mot, na bande connu surtout il y a. C'est pas promo 240 na bande comme ça bazapé libanda au balinga kabiso na ba congolais bande bazana ma maladie différente ba la biso c'est un moment et puis adresse numéro de téléphone yo et les ala malamu remède nini zali sous pour la bande comme ça bazana biso te. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Papa Yves, pour nous permettre de nous. Merci na caméraman, na biso na monyo boti pro penza. Pour niveau même lango, balapa. Merci mingi na Maxime Munga oyaki ko assistenga et puis bino batu bondima te ke famille na ngeza kobai Maxime Munga za kobai aotika message nae bo mona makamba kisi na ngai salie et merci na ye moko évangéliste Miché et Coutu l'homme de feu pour na musala kitoko ozo sala na musala nanga. Merci na famille Munga, famille Mukoka, famille Sengambo, famille Molengo pour na soutien na bino mutu bondima kozala ba kobai ya maison Shekati sans bino qui se koki kobimate sur la voie publique. Et puis na pesi merci na ba camarade na ngai famille Cursus Honorum de Lizipa pour na ba story ba partage ba statut pour na vulgarisation ya makasi bozo sala na musala oyo. Merci na bino ba consommateur. Il y a maison Shekati pe ba abonné nyonso ya maison Shekati pour na ndenge bolandaranga pour na ndenge bosalanga confiance. En tout cas na pesibino merci mingi na maison Shekati toza en mesure ya ko soigner quelques maladies lokola la prostate lokola la infection urinaire diabète diabète na sécrété lokomoko tension glaucome bandeko basi o bazana ba problème ya kobota bandeko basi o bazana ba problème ya ba règle bandeko basi o bazana ba problème ya ba trompe bouchée boya na maison Shekati bandeko mibali o ba sperme ebeba ba sperme kufa ba sperme pola oyo babenga kabino la plupart du temps bazospermie ba oligospermie boya na maison Shekati bandeko pe balingi munoko esila solo mino koma pembe net ya mama Kati boya na maison Shekati pona ba repousse cheveux bandeko mabandi bolembi chapeau bolembi matambala na ba perruque yaka repousse cheveux ezali awa tozo sunga bino pona maison Shekati la santé pour tous. Alors ceux qui koloye soit zongité neto mona nimbala ya sima bye bye.